lelo tata Mfumu Mbanza betu bana bako tukolombelwa bakafulu watusikidikisa. Tusanga entsambu zange Mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wase yo ntwadi wange tata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali na date ya le 4 janvier l'an 2026. Tolandi na matei na biso banda na banzembo mabondeli pe mae oyo mauti na mukanda ya tata Nzambe koloba ete lelo ezali mukolo mayenga oyo tata Nzambe asengi na biso etopesa ngo mobimba pai na ye tambate na mikolo motoba ndenge asalaki misala na ye ya samonde apemaka yango asengi topesa ngo mobimba na yango epai na tata Nzambe kobenga ye na mabondeli pe ko chanzelo na banzembo oye ko ya pe le 4 janvier ko kanisa na kati na l'état gouvernement na biso baye o baye bisi biso ezalaka na 1959 pe na kati na Lingomba la date est le 4 janvier 1960. Tenge bitelo na biso efongomaka. Elingi koloba ete tata Mukonzi Bule papa Simuki Mbangukiangani azali kosala biso rappel na makambo nyonso wana. Na badate historique na tata Mulimo Santo tata Simuki Mbangu banda ebandeli ezali ete da badate historique yango tokochaka mingi na mabondeli toyoki mingi na te ya batata ndenge bauti kote ya biso teke tolandeli yango 4 janvier 1960 bitel na biso to ba classe na biso efongwami. C'est vrai. Et monanaka ete bana o babenga maki ba parana bango bakimbangiste ba benganaka bango na bitelo mususu kanza ba frère na biso ba catholique pe ba protestant koloba ete bino bozwi Nzambe na bino bokende pa ya Nzambe na bino afongola la bino ba classe mayele ya tata Nzambe mayele ya tata Nzambe pambate loba miete bobangi ya Nzambe nde ebandeli
ya mayele. Yango imonana kete ba classe tango efongwami oyo bazalaki na bososoli bayebaki malamu ete lingomba ya tata Molimo Santo ezali lingomba ya solo. Soki totindi bana na biso na baekole kimbangiste bakozala na éducation mosusu parce que bakimbangiste bazalaka non violent. Donc bana na biso bakozala na éducation malamu ya malamu pe bakozala pe intelligence ndenge papa de la ville alungi auti kolobela yango ete bana bakoyeba kotanga pe kokoma bakozala na intelligence. Mais soki ozali intelligent ndenge nini kasi soki oza na sagesse te? Intelligence wana ekomona na yo ekokomisa yo on dirait moto moko ayekola te, parce que éducation oyo babengi morale eza na yo te. Yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosala insistance mingi ete tozala na bobangi ya tata Nzambe pote tozwa mayele. 4 janvier 1959 na mayeto landi oyo ya batata bamvoila nyonso misato, papa Simon Kimbangu ye moko mama mwili bayebaki ya solo ete likambo wana ekokoma na niveau wana oyo réclamation papa Simon Kimbangu asalaka depuis 1921, la liberté d'expression entre les blancs et les noirs. Liberté d'expression. Mundele na mutu mwindu tozali kabisa nyonso bato oyo tosalami epai tata Nzambe. Signe d'infériorité ekoki kozala te. Yango nde papa Simon Kimbangu aye kokangama kasi atikalaki kopesa elaka ete bana bokende kokota na baklase bokende koyekola bozala pene na bango boyekola makambo oyo bamindele bayeli biso oyo ya malamu ya mabe bokota te. Ya mabe c'est quoi? C'était la magie. La pratique nyonso oyo ekobungisa biso oyo ekobungisa bakutime na biso oyo ekobungisa biso ba moral na biso. Yango nde papa Simon Kimbangu apekisaka bokende koyekola ya malamu boyekola ya mabe boyekola te. Na tango wana ya malamu lokola ba véhicule ezalaki kokende koyekola kokumba mutuka ba facilité dito na ba déplacement kasi soki toyekeli likambo wana te soki bango bakei mituka ekokoma lokola ba monument tozongi susu na mpasi kotambola na makolo. Kasi soki boyekoli mayele wana ekozala malamu bango soki bakei mituka wana ekotikala ya biso. Ba velo toyebaki kopedale te na velo bokende koyekola ya malamu nde yango wana. Kasi oyo ya mabe ya bamagie ya bapratique ya mabe wana boyekola te. Code oyo ezalaki na bana tata Simon Kimbangu. Takisa le 4 janvier wana 1959
na bamvoala misato eyebanaka ke mokolo wana soki ekoki bokaboni ekozala bakoabandone biloko na bango kasi biloko na bango boyiba te bokende koyiba te bokende koagrese bato po ete boyiba biloko na bango bosalela ndenge wana te yango emonanaka na maloba na bango na papa ya ngenda yokola emonanaka na date ya le 4 janvier ntango esalamaka na 1959 déjà déclaration ya bonsomi ya Lingomba Tata Simon Kimbangu esi eyebanaki na gouvernement belge accord ezalaki tango likambo wana emonani na le 4 janvier 1959 gouvernement belge aye komona papa ya ngenda koloba ete mobulu oyo esalami nous espérons et que bakimbangiste bato basali yango papa ya ngenda abetaki ntolo alobi ke bato wana bokangi bango botie bango na bakasho na baprison mais je vous rassure biso toza non violent bana na biso bakimbangisi to bakretien na biso na ntango wana bakretien na biso baza très éduqué baza bato na mibeko bokende kofuye na bakasho na baprison nyonso soki bokomona bakimbangiste soki bomoni bakimbangiste bazali po ntango wana eyebanaki tiki papa ya ngenda ye mutu akozala mokonzi ya Lingomba la beta kitolo soki bozwi bakimbangiste boya kokangaka ngai mokonzi na bango. Effectivement gouvernement belge bamenaki banquête na bakasho na baprison nyonso kimbangiste moko te amonanaki pamba te bazali bato na mibeko bato bakobomba mibeko bato bakotosa mibeko e papa ya ngenda na 1982 alobaki soki sikoyo esalami keke bakende kotuna na bakasho na baprison soki bakombangiste bakomonana te Lingomba nyonso ezongisaki ete solo bato na Yahudi toza na kati na Lingomba oyo tozotosa mibeko te tozali donc elakisi kite na ntango wana tokoyokisa yo soni. C'était en 1982 bongo na ntango oyo ezali eke na l'an 2026 le 4 janvier soki na tokomi na point wana oyo toza kotambwisa Tata Simon Kimbangu na matei oyo toza koyoka l'an 2023 alobi ete tozongi na zéro. Donc l'an 2024 tokomaki na ebandeli. En 2025 alobi ete action de grâce mabe nyonso oyo bosali nalimisi esikoyo toza na le 4 janvier l'an 2026 ndenge tata molimo santo papa Simon Kimbangu nkianga na se alimisaki biso epuis alobi ete tozala bana botosi tokotosa mibeko elelo le 4 janvier soki likambo ndenge wana eye ngai na yo na conscience na biso totalami na mitema soki tokose retrouver na kasho soki tose retrouver na prison malamu to profiter na liberté wana oyo papa Simon Kimbangu nkianga nazoko beta ntolo toza bandimi esika wana tososola kambo oyo tolobi 4 janvier en
26. Pe papa Diangenda alobi ete likambo oyo ebangisaka ba colon to ba belge en 1959 pamba te bakendaki koretrouve papa Kisolokele na papa Diangenda kuna na Tshela bazo kosime ba fonction ya l'État. Papa Kisolokele tanke commis ya territoire et papa Diangenda commis ya commissariat la police. Bango nyonso mibale baza kosala na bureau moko. Si baza kekokuta bapapa bango nyonso mibale bamindele, bapapa bango nyonso mibale baza koyemba nzembo. Nzembo wana ezali to bapapa baza kolela epai ya tata Molimo Santu, epai ya nkolo Yesu, pasi ya moto mwindo, pasi ya moto mwindo. Na 1946 bamindele kino baye komona ete basepare papa Kisolokele na papa Diangenda. Papa Kisolokele atikala na Tshela, papa Diangenda akende na Matadi, toujours na administration. Pona nini baza ko réclamer toujours pasi ya moto mwindo. Ndenge tata na bango tata Simo Kimbangu aza ko réclamer toujours pasi ya moto mwindo. Nzembo oyo eyembamaka na bapapa na 1946 na mayema monanaka na le 4 janvier 1959 mbe papa Diangenda na bango nyonso mibale na papa Kisolokele na présence ya papa Dialungana baye kodevoire nzembo wana na 1982. Bandeko na biso bayombe bayebi likambo wana malamu ndenge bango nyonso misato bakendaka na Tshela. Nzembo wana eyembamaka na bandeko na biso ya Gaki. Yango tosenga Gaki boyembela biso nzembo wana. Mvuluzi ngeweza fuila munza nkuzavuluza mameme mako oyo manso toza koloba tozwili yango epai ya batata bana botosi ndenge bakolobaka na Kikongo, mwana ntumami mwana wa ndie, mwana oyo akozalaka na botosi tata akoki kokangela ye motema te na esengele nyonso ya mwana. Mwana ya botosi tata akokangela ye motema te tango wana soki mwana asengi pa ya tata. Gaki
Tokosenga bino batu boyembi nzembo wana boya kolobana malobana lingala nzembe lobi nini tango wana tozali kozela bango faki obetela biso nzembo ngo.
nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo merci nkolo na kopesa biso maloba traduction ya nzembo lingala elobi boye mvulu zinge wafwilenza mobikisi yo okufaki mpo na mokili mvulu za mameme maku bikisa biso bameme na yo kenda za kutulombele mawa na yo tosengi silumia kumialungana mwa munza bilaka na yo bikokisama na mokili refrain ngiwa vovaka vasala tadi vantandwa tadiko yo moto olobaki ete libanga moko ekoki kotikala likolo ya libanga mosusu te se ekolongwama wasikilisa vomutuka fwetikala wampwanza mwamunza yo moto obongisaki ete moto akokoka kozala na bosomi na mokili nituzazo wavanga munza banzoto nyonso oyo osalaki na mokili nitu ya ndombe ya vwezoka nzoto ya moto mwindo echolama yetikwa muswa mwa munza ezali kotungisama na mokili nkiambi twavanga ikaile mvokelwangako mabe nini tosalaki oyo elimbisamaka te nituzazo wavanga munza banzoto nyonso oyo osala na mokili nitu ya ndombe ya vwezoka nzoto ya moto moyindo echolamaka yeti ya lwa elumbweki ezali kotungisama na mokili tata mwandanga kwa bitoko wa izile tata molimo mosantu soki oyelaki biso te na mokili merci ba mama bokoki kozonga na bino na banza biso nyonso tolandi maloba na nzembo tolobaki liboso papa Simon Kimbangu a déclaré liberté d'expression na motu mwindo pe na mundele la liberté d'expression imposition ekoki kozala te ke ngai naza mundele oimpose na motu mwindo me biso nyonso tozali bato bakangai nzembo bayembaka papa kisolokele na papa diangene na tiela nde yango wana nzembo yango wana tolandi yango ekotikala lipanga likolo na yango te oyo ekoki kokita ndenge nini moto mwindu lelo oyo tika mpasi tozali kozala toujours na sous colonisation baye kokanisa bana oyo azokokontinue na ide ya tata na bango tika ete tokabola bango mosusu atikala na tiela mosusu akende na matadi eye komonana na le 4 janvier wana na 1959 et pourtant il était déjà programmé et que ngomba tata Simon Kimbangu bazwa bonsomi basambela lokola ngomba nyonso me pona nini bo memi mobulu oyo papa denge na lubite bokende kotala na ba prison kende kotala na bakasha soki moni bakimbangiste boya kokanganga elelo oyo ngai na yo papa Simon Kimbangu kangani lobi alobi ete botika kobina mailato bakokangela biso kaka na likambo wana liboso kutu bakokoma na papa te bamoni kaka oyo aza kobina aza kimbangiste te mulato wana ya bakimbangiste te pasi ye azopesa biso avertissement
tokoma na point wana te tozala bana ya éducation ya malamu bana ya botosi ndenge asengeli biso yango soki totosi ntango tokosenga mwana ya botosi tata akopesa ye nyonso oyo akotosaka tata soki totosi ntango tokosenga ye akokangela biso motema te lelo tokomi ebele bana tata Simoki Mbangu kasi bakoyebela biso kaka na makambo oyo ya mabe oyo lingomba tata Simoki Mbangu apekisi miye aza kosalela yango donc bango nde baza kobundisa tata Molimo Santo o bango nde baza kobundisa tata Simoki Mbangu nkiangani oyo turbulence papa jange na ndenge alobelaki à partir à l'an 2000 tozala bana na bososoli na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata matata Molimo Santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambudi kwa sedito muzola kwa se mwana itata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela